Mawana moto oyo atelaka moto, mawana oyo ateki lika na ye pana moto, kasi sengo na oyo atelaka Yesu Kristo libanga na talo pambate, ba banso batelaka motema, ba yokisa makasoni soki mokete na bino banso, ba bozui libakwa kolanda basango ba Kristo mokolo mwa leloto tombe na bino banso, bolandi malamu. Donc la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, Nangambu ya les ambassadeurs pour Christ apesi na mokusi na bokambami ya mosakoli gari kenge bango bazali kokoba se kokoba na mama na likambo ya mvula eye oyo ezali bongo. Comment posséder notre héritage ya solo penza bazali kotalisa na buzindo pe na boilongo bani kolandisama na mikanda misantu boni bana nzambe tosengeli kobila héritage na biso tolanda moti ya mokolo boni ya sakoli. Vous savez que l'héritage, de manière simple, c'est l'ensemble des biens que le Père a légué à ses enfants. Et nous qui sommes de Dieu, nous avons un Père qui a son héritage et qui nous a légué son héritage. Donc tout enfant de Dieu qui est héritier doit savoir que ce qui appartient au Père est à nous. Vous êtes en train de dire Amen. Ce qui est amon nzambe oebike oyo eza ya nzambe ezali ya yo. Biloko nyonso ya nzambe ezali ya bana ya nzambe. Alors moi nzambe il faut ayeba bien que biloko ya nzambe bozwi mbongo or tout ça eza ya biso. Mais bato ya mokili bazo kangama na biloko ya tata na biso et communauté ya bango. Nde nzambe ayebisi biso alobi biloko wana na sina pesa bino yango botelema bobunda bozwa yango. Nde tozolakisa bato ke makambo yango esengi koyika mpiko kotelema kobunda bitumba ya molimo ya nzoto te bunda bitumba molimo pona kozwa biloko na biso. Voilà un peu ce que nous avons voulu dire. Message to koyebisa bango ezali ete bayeba que mbulo yo awa na église ACP a APC ezali mbula ya posséder héritage. Donc moto nyonso yamba bilaka ayeba que nzambe aza disposé pour asunga ye a posséder bilaka na ye kobanga te kolemba te koyoka maloba oyo eko décourager yo te les messagers de mauvaises nouvelles biso toyebi que ata kongomba etelemi ndenge nini nkolo akolalisa ngo tokokota na mboka. Voilà un peu ce que je peux vous dire. Bo mikembisa bolemba te nzambe azali. Bandi kwa lisanga na nkolo na kombo ele temo di Christ oyo kama makabongo na moto na nzambe piongolu bango pe lokola basangana ki lokola lomingo nyonso mpona kopambola nzambe kozongisela nkembo lokumu pe masanjoli mote ya mokolo ezalaki bongo mosaya na nzambe piongolu oyo ayebaki penza kotalisa libota na nzambe te tolongola kubanga tozali bana na nzambe atako mikakatona atako pasi elike na biso ezala se na nkolo oyo alaka biso ete akotika biso soki mokete atako mikakatano yeko na biso Yesu Kristo azali na bomo ye moninga malamu moninga ntango iso tala tina tosengeli kotalela ye longola kubanga pambate Yesu Kristo akufa sikwa pe azali na bomo ndeko mwana nzambe okobanga pona nini tulanda bopona jute sepo Pasteur Pierre Ngolu na église évangélique le témoin du Christ apona mana bino po ete apanzaka sango na nzela ya émission oyo journal télévisé chrétien topesi bino mbote topamboli bino na kombo na Yesu po ete message ya tongo ya lelo ezalaki ya bino baponami na nzambe boponama pamba te boponama po ete kembo na yawe nzambe etalisamaka kati na vi na bino kati na santé na bino na misala na bino na mabala na bana na bino bolamu pe nkembo na yawe nzambe etalisamaka epai na bino baponami na yawe nzambe bino boponami biso pe toponami tosalela nzambe musala nyonso ekozongisa lokumu
epa na yawe nzambe ezala ya bonganga nzambe lokola oyo ya biso ya kosambela mpo ete babeli babika ya kobengana milimo mabe ya kosakola sango malamu mpo ete bato balongwa na banzela mabe babongola mitema ezali mosala. Journaliste otuni soki ezali malamu mosali na nzambe lokola biso asala politique. Politique eza mosala, bonganga nzambe eza mosala. Lokola nyonso ezali kozongisela nzambe lokumu kozala candidat député national, candidat député provincial ezali malamu mpo ete ezali mpo tolobela kaka libota na yawe nzambe tosalela mboka mosala, mboka ekende liboso na bonzambe eza ekende pe liboso na mosala nyonso oyo ya kozwa baposa ya population kokela yango na ndenge ya mibeko na tina ete soki bato nyonso batosi mibeko oyebi ete la justice élève une nation botosi ya mibeko kolandela baoyo bakosala ete bato basalela mibeko nde mosala ya député ezala national ezala provincial tondimi kosala yango parce que toponami nango yango tolobi ete bino baponami na nzambe bozala nzoto konongono jusqu'à ce que mokolo ya kopona botikala na ndako te bomilengela ezali période ya kokende kozwa baduplicata bino bato bobungisaki bakarte de lecteur bino bato bakarte de lecteur eza lisusu komonana te bokende na baantene na bino mingi bino bana moamba parce que nga naza nakozala député na bino na moamba bopona nga ndenge nini soki boza lisusu na bakarte te bokende boponami na nzambe mpo ete bino mpe bopona biso tosalela nzambe mboka na biso ebonga kimia ekota na mboka ndenge tolobaki yango na tere masamba kimia ekota na mabota nyonso kimia ekota Kongo mobimba bato nyonso bazala na baguerre apaisé na kombo na Yesu Kristo. Soyez bénis. Musai na nzambe Moïse Mbayo ya telemi na tango hiye mboka na biso ezali kolekisa makambo ya ndenge na ndenge pona kubenga bana nzambe na tina na kubundela pone kolo na biso azali kotalisa na mabongisi yango losambo maluba lolengeni tosali kozana ngo pote yawe na bomoi o apesa biso Kongo mboke tonda bomengo nkita mpe bozwa ndenge na ndenge tosali kosala pote tata ayanola mpa yoka losambo na biso. Olivier Mokeni Chibango azayaki kuna toyoka. Merci pour motuna na yo. Biso eza ni conviction ni pour la circonstance. Biso ndenza matindi biso. Et bandi le lote banda kala. Sera mobutu atina biso pa mobutu. Sera muzepe atina pa muze. Awa nde biso galobi amoni mabezo ya siko na Kishasa awa. To bonela to benga basala na ye. Oyo bayebi Yesu, oyo babanga nzambe. Ba Kristo to sangana sika moto prier pour alongola danger za contre mboka na biso. Tozo benga oyo ya musali na nzambe. Kozala ya SCC, musali na nzambe. RSC musali na nzambe. Église indépendante, musali na nzambe. Église non dénominationnelle, musali na nzambe. Oyo batu ya message frère banam obandi baka Yesu za nzambe. Basami na nzambe. Donc oyo nyo tatola ka Jésus aza mobikisi, amokonzi, nzambe yewana. Te biso nkola tindi biso. Biso njote mioti. Biso apôtre Modou Elia. Si kola alobina biso to benga basali na ye apiso pression bike pas to organiser bon habito benga basali na ye c'est différent mutu avani to peut-être mutu politique moko apesho mbongo o benga sabato te biso simana biso c'est Jésus Christ ni député ni mutu mo konzi moko botete d'ailleurs nazolo ba te ba biso te biso Yesu nda ayibi biso atini biso poto longa danger za contre moko na biso et surtout mabe en octobre et décembre contre Kishasa Dali. Tout ça quand même il y a un enfant il y a urgence totalement quand même na quelques 23 communes to informer basala nzambe parce que et senga na mosala nzambe o yabike azala ya nzambe amutama kionate amuta kabale juivité azaka na ange activité ya na buto abimaka te lokola ndoki na voyage astralité asambela ka nzambe akela likolo na se na komo na Yesu ye wana akoya po yabike mboko yo vrai patriote azande mosala nzambe kasi sikoyo soko makambo na mboka awa ka passer na kokima na yo peso so mokristo yete voilà siko la kisi que so moni passer na nengwana kasi atu so azana muri mona nzambe atu na nzambe so pasteur ya solo nzamba pona atu na nzambe to salawa so ke euti na biso to na bato na lobi na yo boy so olingi to saba émission na bino na ko démontrer bino omoni guerre ya na mboka na biso awa na 98
bapasse bayoka biso te bapreuve nango eza na RTNC seri ya musée ndenge moko seri ya mobutu toyebisa banza mokala eboye na ambassadeur mananga mampolo aza na bomoi nano abengana nga na telefone ne venez pas ici avec ba révélation toyebisa bango bakima mboko bakima te église eza bango pe balobaka na imka eza lopango ya imka siko bango baza pe kolowe c'est normal que to contribuer pour bango pe c'est normal non le jour le 12 le 13 le 14 le 15 na 8h30 nde tukutani ko bato bakimbangiste lobi na delvo na l'équipe bango wana baosambela type 18h na obaya mibale na baya misato to sto préparer ba église na biso moko nanu ya biso ya awa baja préparer to sambela ba to sangani nzamba aboyaki que to sala ngona ndenge na biso alingaki que to biso basali nzamba mususu ya to sali yango mais biso to akina posa ka biso moto prier et nzamba zo ikanda contre nga termes ali Ecclésiaste 5 na 6:2 5 on a autant babi que nzambe ezana mutu muso apese bozui a permettre avoir mais mutu muso nzamba apese bozui ma permettre te avoir eza ka Congo to ko lakisa ke mboka niso souffrir yaki nzambe apese ba paya siko nzamba telemi ana posa ba congolais baso bozui mboka na biso ba vivre nango mais ria général kundu batware na bimite biso nzamba apese biso kombo na ye général kundu batware apesi biso kombo na ye na elongina la kisi biso pe biso to stabilité danger ko ya to benga passer ba fandi yawa baza pe na kati kuna tant to bisi bango kalate kuna batware pe abandi to sala séminaire à 7 jours est-ce que yo bien on a pris 7 jours mais 3e jour état sur la télémélier tant de ces prières bakanga général kuna batware iso ici là biso to bani lelo to na tala bokele to na journal la manchette a relation makam to comment pour na mboko to sala ngote d'ailleurs parce que yo tuninga motuna wana na biso vérité ngam bilo na bandundu là où j'implante l'église toute ma valise tout ce qui m'appartient il fallait que nous ne continuer musala encore ko kendete danger na kinao donc yenda tini biso to que na octobre na so qui tala président ibingate na l'église biso pe député moko za na awate ni ministre rien mbongo te so bango ba ye tala to bangela bango te vrai patriote na mboka ezanga na telemia premier patriote à présenter c'est moi Mama yake na mama aseka ebina toujours en avant et longona Yesu tokozonga simate. Bien-aimés dans le Seigneur, habitants des Brazzaville, voici pour vous un grand service de 29 jours de fortes prières de délivrance sur les liens familiales et maladies héréditaires. Du dimanche 27 août au dimanche 1er octobre 2023, tous les jours, du lundi au vendredi, de 16h30 à 19h juste. Le dimanche, de 7h à 10h30. Et tout le vendredi, de minuit à 4h du matin. Yokatem, qui me délivrera de ces malheurs. Nani akokango langana pasi oyo. Yaya! Tala libota na bino malamu. Moto asimba mbongo ya malonga azalite. Moto asalaka esika ya malonga azalite. Mutu akota libala ya malonga azalite. Bino nyonso bobelaka maladi moko. Bino nyonso bokufaka na maladi moko. Oyo ezali singa ya libota. Yaka tokosambela Zambe akangola yo na pasi oyo. Nota bene, prière plus prophétie publique chaque jour. Kasi nani ndemo tei, les représentants valables de l'évêque Pascal Mukuna à Brazzaville, l'homme du moment, l'apôtre Jean-Marie Chimungu, chef de guerre. Une seule adresse, ACK Wenze Ebina, au numéro 1803 de l'avenue des Trois Martyrs, ex-cinéma Ebina. Baebo Kangali Bota, na pesi bino bayo. Ponga, et si na bimina singa na bino. Cordial, bienvenue. Tu es ma guérison, mon appui sûr. Satan amwite yokanza tunanga nini lisusu diabulu aleli pema tokokende na ye
Nasuka. Bien-aimés dans le Seigneur, vous qui habitez Wenze, Pila, Talangai, Nkombo, Masengo, Mikalu et les environs, ceci vous concerne. Église ACK Mikalu, que dirige le révérend pasteur Guilain Kama, les sur-mesures de l'évangile, vous invite à un grand service de 100 jours qu'elle organise du 4 juin au 17 septembre 2023. Un service de fortes prières, de délivrance et guérison miracle qui a pour thème Jésus-Christ est la solution de nos problèmes. Molingami, likambo na yo ezanini, kozanga libala, kozanga mabota, kozanga mosala, malade, ata eza incurable, ata yo oyo obanda commerce, kasi mbongo emataka te, kokweya na kokweya, ndeko na bondeli yo, yaka po Yesu Kristo akopesa eyano na likambo na yo. Yoka du dimanche 4 juin au dimanche vraiment na Kinshasa ndimelanga batantino babuakama complexe ya beauté ya États-Unis ya buo pia grâce ya maison beauté chinoise chez Mifi Jafar awa sochokoti textuellement na Rihanna kutu ya kokamwa te likambo tali manicure et bongo pédicure ngaye côté ya biema kutu kosakana te barobe ya ba grande dame barobe ya ba soirée ndenga ka kolula ka ba star américaine grâce ya beauté chinoise chez Mifi Jafar textuellement nengo mona ba star ya Hollywood côté ba sac kutu koloba te basak ezali na griffe s'il vous plaît pe na ba location ba robe mariage s'il vous plaît nyonso ezali yawa na kati ya maison beauté chinoise chez Mifi Jafar batantini ya Kinshasa lelo yo beauté chinoise eye kolongo la complexe ebongo kota ba chaussure ngaye tena oyo ebongo yo kuna nyonso bozali komona ya kosamba te ezali ya qualité supérieure oyo uti bongo na États-Unis d'Amérique olati ndengo kotaki na ndengo bimi batu batuni yo mama outi wapi po nyonso uti États-Unis d'Amérique otuni ngai prix ndeko ezali ya kosamba te na prix abordable na mbongo ya muke obongisi manzaka obongisi pote ebongo kota ba perike ngaye oyo ezali na temps s'il vous plaît lokola ya ba couleur bino batu bolingaka nyonso bokozango awa na maison beauté chinoise chez Mifi Jafar otuni nga adresse ezali place ya kobunga te na prince Kasavubu avance ya imika tozoteka bilamba tozoteka basak ya marque tozana biloko ya make-up vraiment tozana nyonso et baoya baozala desite na beauté chinoise ba mama ya Kinshasa ba jeune fille ya Congo mobimba donc bomoni présence nanga awa eza pour la kosunga bino boyebi kaka biso tokendaka États-Unis yango toinvitaki mpe madame aya na biloko na bango ya États-Unis awa na kati ya Kinshasa po asunga ba jeune fille na makambo oyo etali beauté donc ndenge boti kolanda beauté chinoise na États-Unis kuna ezalaka beauté américaine mais surtout yango awa beauté chinoise bokanisi esili tete réduction ya 50% mobimba pona likambo etali manicure pédicure plaquage ya manzaka vernis pena coiffure mama Mifi Jafar merci na yo po États-Unis ekiti na Kinshasa complexe abuo pia heke yo
Kala toyebaki poison na ngambo mokili kasi ya pasi pe mawa poison ekoti lelo netonga na nzambe poison oyo koluka nini netonga na nzambe ezali pasi ezali mawa bilombe na nkolo bazali kokufa mokolo na mokolo bayembe na nkolo bazali kokufa libota na nkolo bazali kokufa pamba te moko kati na bango na motema mabe na motema likundu na motema satana andimi koboma ndeko na ye libota na nkolo tika te bino ba obosalaka makambo oyo botika pamba te nzambe asepelaka na yango te poison ekoluka nini netonga na nzambe tika ete nzambe asunga libota na ye mpote tososola pe totika ezaleli oyo linga moninga na yo lokolo okomilingaka yo moko atako mbeba atako likambo oyo kozala pona nini koboma ndeko na ona poison bima netonga na nzambe. Bana Congo Kinshasa, bana Congo Brazzaville, na ye lelo ko confirmer bino début ya déveloterie. Déveloterie ezo banda le 4 octobre. Pe ekosi la le 7 novembre. Pendant période wana nde tozala wana pona ko betela bino DV yango toyebisaki bino ke makambo pré-enregistrement na DV ezala raté. Cybercafé Jafar to respectera ba norme pe ba date oyo développeur betamara. Donc année oyo mutu nyonso oyo akolinga beta DV à partir ya le 4 octobre nde to bandi pe ekosila le 7 novembre. Cybercafé Jafar aussi to bongisi ba matériel ndenge boza komona na ba technicien na biso tozali prêt pour na oyamba bino à partir ya le 4 octobre. Na bengisi bandeko nyonso oyo baza ba diplômé d'état ko bana na ba licencié ba gradué oyo nyonso tout azwa diplôme d'état na vie na ye occasion yango ya kobeta développerie pe o gagner visa na yo ya États-Unis. Même ata bandeko oyo awa oluki mosala zo sala mosala te occasion yango ya kobeta développerie pour no sala na kati ya États-Unis. Bana na biso ba otu kozwa diplôme awa sika na ba oyo bazwa ki diplôme année passée na ba oyo baza na université bino ba étudiant nyo surtout occasion yango yo ya kobeta DV na yo na $5 ya pamba et puis tango kobeta DV na yo na $5 ya pamba prise en charge eza assurée comme tungisa te parents tinda mwana na ya obeta DV ata boza na mbongo te ya ba démarche ya voyage Cybercafé Jafar tozawana to mema bana na bino na États-Unis ndenge tozo mema pe bana mususu toza na bon marché ils couvrir bana ya Barumbu ya commune ya Kinshasa Gombe Lingwala na limité et puis toza lisusu na Victoire boyebi place na biso na Victoire na immeuble ya PDG Mayalos beaucoup ta Cybercafé Jafar ezawana et puis susu pona chango bana ya chango boyebi Cybercafé na biso toza nango wana na restaurant DFC en face ya Eucalyptus na quartier 1 et puis toza lisusu na Kitambo magasin tokangami na shop Vodacom boromona bakoma Cybercafé Jafar et année oyo toye na rond-point Ngaba bokuta biso wana en face ya Finka et puis bosala très attention ba Cybercafé nyonso eza Cybercafé Jafar te il faut botala bien boromona photo na nga eza wana et puis to komi bien Cybercafé Jafar pour na Brazzaville to bosane binote boyebi na Brazzaville toza wana en diagonale ya mairie ya Mongali sur rue Basundi numéro 39 bis croisement de la paix en diagonale ya mairie ya Mongali to pesi bino bonne chance bino ba oyo bopona Cybercafé Jafar. Lolenge ya bato nini oto sengili kopona libota na nkolo tosala ke bambala eye topona bato pona polote basai na nzambe topona bato pona kanyaka te pona piano te pona ba chaise en plastique te pona loko songolo pakala te ngonga oye koki esengeli bana na nzambe ya solo solo bayingela ondako mibeko mpote mboka na biso ezwa mbongwama mpe mibeko ya solo solo eponama to bondele tonga na nkolo pote nzambe afungola miso na biso toyeba banani baye tosengeli kopona mwana mboka
mwana na nzambe yeba ete tokosami mpe mingi mbala oyo molimo mosantu asunga yo asunganga asunga biso banso toyeba banani baye tosengeli kopona mboka Kongo tonda bomengo tonda bozui kasi apasi pe mawa to defaka lipa na tongo moto asalaka lokola zai kosala te obela pasi okufa pasi po bakunda yo na mboka oyo tonda bomengo ekolo ekoma lokolo ya mwa ndambo ya bato ngonga ekoki topona bakambi ya solo na lisungi na molimo santu keba na polo keba na 2000 3000 keba na sakombi ya loso keba na mwa sakombi ya fufuto eloko songolo pakala keba tokosa mitro mbala oyo tozwa mayele. Bayimboko azali ko vivre kati na kibombola ya kosakana te yango biso bandeko toki kotika bino vraiment samba mai pe mabeli ebambolama kasi na tongo todefaka mapa okimi kofuta na pokwa tokoma kolia na délestage nsombo le soir basome liko ya malonga tozalaka na yango te tokoma kokufa lokola basoso bapersonnel soignant milelo na milelo bagreve na bagreve bino kutu bien soki tobeli bokendaka libanda ya mboka bongo biso kolo yango kongole asala nini akosufrir na mboka na ye moto asalaka lokola asalaka te kodefa na kodefa kasi bino bokosakana na mbongo ya ekolo na biso likambo te bino mpe bapaya baye bopona mboka na biso lokola deuxième patrie na bino bofuta bana mboka baye bakosalaka epa na bino na bo elongo bandi basepela baliki ebele bazali kotanga na bauniversité pe institut supérieur ya mboka na biso na bacondition difficile kasi soki osilisi mpozwa mosala c'est tout un problème il faut ozala ndeko ya to mpe na parti politique songolo to mpe lingomba moko na bango tomiteka mboka chance eloko pamba mettons l'homme qu'il faut à la place qu'il faut bamama ebele banzoto ebebi bango bote esila nyonso bakoma kolamuka na 4h du matin sani ya mapa na mutu
malewa bango wana kuna na nzela ya libongo bamama bakoma koleisa mabota soki baluki te bana bakolia te mibali lifuta malongo ezalaka te. Or la Bible déclare l'ouvrier mérite son salaire. Poisson bilombe ebele na mokili bakufi likolo na yo poisson. Opomi moninga na poisson ozwi nini okangi motema vraiment ndeko poisson oyeti na église mokili ekomi na suka. Mboka ya opposition na majorité ezalaka te toza kaka na ekolo moko RDC bai politique ya ngambo na ngambo botika kofingana na bamedia ezosala soni boye te. Na ba policier, ba militaire, pe ba service misusu, otosa ba konti, pe bosala mosala mabino, engebele na mibeko ya ekolo. Ndeko civil, policier aza monguna na yote, collaborer na ye, yo pe policier, civil aza bilanga na yote. Toposa na te, ba blessé de cœur, na bino ba magistrat, osala pe mosala mabino malamu. La justice élève une nation, kanyaka te. Ba jeune, oyokanga bien, otika matolo, preso, tozo liate, ba master, boyete, vrai jeune, yebela, yo na ba marche, bango na ba poste ya bien. Soki bazwi, ba weleli ba famille na bango. Master, keba na soto pe na bangi, okufa van, okoboma nzoto, violence pété, pillage té, fuck up. Na bino baboti mona na yo ya mwasi azali marchandise te tot ezala symbole baboti ndeko mwasi nzoto na yo ezala marchandise te oza mwasi ya lokumu boya sopeka okoya kosambwa pamba ndeko roulage nzela ezala cop te sala mosala malamu yo pe chauffeur na receveur bolata malamu masanga te makaya pete telefone na litoi te ezali aire ya mosala keba okoya kopoma bato. Mpona bandeko na biso baetobengi les personnes vivant avec handicap bazali bandeko na biso tolinga bango tosalisa bango kati na bango. Il y a des hommes de valeur, il y a des femmes de valeur bato ya bwanya bazali kasi nalelaka ntango nyonso namonaka bango na wileri namonaka bango na centre ville même vendredi batambolaka bipai na bipai mpona kosenga mpona koluka lisungi basalaka yango lesengo te ezali nde kozanga ezali nde mpasi. Ministère ya affaires sociales baeglise baassociation baONG mpe bato ya mitema malamu tosunga bango. Partage ton pain avec celui qui a faim et Dieu te bénira. Honoré mutu oyo asalaki mosala monene kati na ekolo wana ye na kati ya cercueil. C'est méchant. Tosala yango des sons vivants s'il vous plaît. Nazokamwa bandeko nalobi lelo nzambe apambolaka lisusu te soki moto azwi to abongi okoyoka akendaki epai nanio akoti asimbi likunya soni nzambe asalaka zala tour na yo ndeko. Bino baye bozwi nkolo ya kokamba ekolo bokeba na baflateur bino baye bozali mpe pembeni ya bakonzi bosalisa bango na tori ya malonga po te ki ebele ya kolanda basanga bakristo mokolo mwa lelo tika ete nkolo apambola bino mpe azali yano na mikumba mya bino bolembe te basolisanga